Mignon Abraham. De l'autre considéré aux Égyptiens. Non, je pense que mon place c'est ce qu'on m'a mis Pembe. Pembe Bandi. On a bien fait. Mignon Abraham. Ah, Nani, et ça, là, dit. Mignon Abraham. Non, il va être là-bas. Merci. Miel. Oebi, ya Jackie Tangoema na Wenge El Paris. Ya Kumbanon Serso na Idiofa. Bakoka Mindele. Bakoka Mindele. Bakoko wapi azobel. Po abela bakoka ke mbanda kati. Ake bokungu, ake ne kuna pena ke no lela bakoko kuna. Bakoko yazobela zo ke na cimetière place Napoléon Koufa, place nani comment nani Molière, place Senghor, batu ba Mindele, oke no lela place Mindele baza. Abi Fantomas. Tangu ya Noël Ngiama alembi kofula azwi loko ape metoboka afuli atalita ba faute msuna ba na pesi brigade mbote mto yaki na cri wana ya Noël Ngiama fula talate amoni place to komi likolo ya Noël Ngiama zoki petit mon abi banda lelo petit yo miel de son après be double revolver e beta raté donc e bimisaka na mai. On a du gaz, Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes, 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, je suis très heureux et gai en même temps de savoir que vous ne cessez de nous témoigner de votre confiance. Grand merci également à la grande famille, à la grande équipe des Congo révolutionneuses qui ne cessent, n'est-ce pas, de continuer d'abattre un travail d'arrache-pied et faire à ce que vous qui nous suivez de partout, vous ayez ce travail de qualité. Il est là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Lui, on l'appelle Monsieur l'ingénieur Marno Tunga. Merci beaucoup pour ce que tu fais par rapport à la réussite de cette émission. Merci Nayo. Merci également à Michel Combe, Aigle Royal, grâce à qui, n'est-ce pas, vous avez cette belle chaîne. Merci également à l'assistance de David Angali, le perfectionniste, à tous nos amis, vous tous ceux qui nous suivez de partout, nous vous aimons beaucoup, je suis très heureux, parce que dans cette émission, comme j'aime bien le dire, d'entrée de jeu comme ça, le but principal, c'est de mettre en valeur notre culture, et la meilleure façon pour nous de contribuer à celle-ci, n'est-ce pas, c'est de recevoir des artistes, de recevoir des acteurs culturels, de recevoir des gens qui sont là, n'est-ce pas, pour pousser les drapeaux de la RDC le plus loin possible. Ils sont là avec nous, nous viennent de très loin. Je reçois Master Virus d'un côté, et puis de l'autre, il y a celui que j'aime affectueusement appeler Abalayama, artiste et musicien, chanteur, interprète, chorégraphe, tout ce que vous voulez. Je suis très heureux de vous recevoir pour la première fois, mais certainement pas la dernière. D'abord, bienvenue dans cette émission. Merci. Moi, je suis très heureux parce que Bateau Boita la biso de partout. Il faut pas retenir le Romoro. Totambola, n'arrête mais jour J moins. Totola muka. Et le Romoro, on arrête na makasi bako c'est la ramukolo likambote. Donc toujours pour son atobe les matokoma. Parmi acteurs au jour où on a baroya pour basse pele sabiso, bien peu bosan na kati wana, besoin accompagner la star planétaire Fally Ipupa Elmar. D'abord, comment vous portez vous? Bino boni DJ Virus, boni Abalayama.
Ouais, non, moi je pense que tout va bien. Gloire à Dieu, né tout l'amour qu'il est là. Tout va bien, né au monde abisora boy. Mbote na batu tout d'abord ba otala biso. Tout va bien tacos. Tout va bien en merveille, voilà. Master Virus. Ouais, très en forme. Hein. On a rythme à Paris. Mali, les gars, ils ont ça. Pas mon aboité, Mali, les appels. Il paraît que toi, on a automne. C'est où ils en ont. Oh, match amical. Donc voilà, Mali, les gars, ça va. Mais... Oh, match amical, oh, mise en bouche. Dieu fait grâce. Mali, ouais, vraiment, peine à ébiner, frappe. Ouais, écoute, en février, tant que tu as pour Bercy. Mais voilà quoi, Dieu fait grâce, tout ça, sentez-ça bien, on est en forme. Et tout ça prêté pour les jours J. Non, non, tu sais qu'on a eu Master Virus. Aux Amoko, ça fait plusieurs années, aux côtés de l'artiste Fally Ipupa. Et puis, pour aller encore plus loin, au figurera même au sein du collectif Fournet est victime, dans la label est victime. Comment se porte le label? Parce que vous avez monté vos qui est belé, mais les lots, vous êtes quand même parmi les rares privilégiés où vous êtes toujours aux côtés de Fally. Comment se porte le label? Et en droit. Ouais, mais le label se porte bien. Comme tu l'as dit, aujourd'hui on est au nombre de 4. Eloisia, Boogie Black, Fellow, tout à Paris. Bisognos to presté pour un concert et à You Arena et ainsi de suite que moi projet monsieur je photo mettre en place certainement clip et monsieur to lancer à partir à Paris. Le label se porte bien en tout cas. Pesa biso toro bokodondo banda bono sa biso toro bokodondo combien aussi bodondo to continue au dondo depuis to annonce on a il y a non stop na dondo na dendagi na stade na dondo na bafikine na dondo na Bercy na on continue au dondo na 4 ans il y a validité à visa na dondo na You Arena na dondo certainement na Londres na dondo na Belgique ko dondo nyo ça moi dondoise continuelle dondoise donc en abondance dondoise dondoise en abondance qui togos. Ouais, en tout cas merci Master Virus. Mais nabi kengai ça fait un bon moment na sekara lo moro na mona rebino na niveau ya Congo na niveau kin boja bato yo bobi ko egeye bato muto akoyi na ba stress na ye oyebi ndenge okolongola ye yango. Mais tant que bino moko bozora gestion ya lo moro nabi oso s'attendre à une question na te mais bino moko bozora gestion ya lo moro mais lo moko bobo maro botika biso na feeling K12 club. Ouais, K12 ça date hein. Ouais, ça date. K12 et Salitan nango. Je pense qu'on avait c'était parce que K12 est à 3 patrons. Et je crois que la vision n'était pas, vous savez, bon, la vie t'as obligé qu'à t'éto garder, tout maintenir ma vision mon envie et ça là ça là loco, mais vision est peut-être séparée. Toi qui as envie mon co, tu concrétiser besoin voilà, mais ma vision est peut-être séparée. Donc c'est ça qui a fait que K12 to prolongé en côté jusqu'à là, mais bon, c'était une belle aventure. Ouais, en tout cas, ça a peu moins nostalgie. Les temps pena quand il s'appelle tout le monde a bango moi souvent je vois mon petit frère y a parlé DJ Kent prompte guérison na bik Maramuto qui est bien mon petit frère y a parlé DJ Kent place aux DJ Russell Nzambe na bango ouais, mon ami d'enfance place aux je te salue et puis vous avez vraiment vous avez moi belé DJ Pablo na Basilique DJ Pablo corporation Pende Zali voilà na zongela yo Abalaema. Yes. Avant na yamboka na suis coup de fil ya Masalanga Ali de Newad, je te salue frère. Jine Molengi vainqueur, on a venu à la base de la famille. Ali de Newad et les frères de son frère et Jine Molengi. On a base. Abalaema. Wow. Okomi mese Pembe. Pembe la raté. Pembe ngo soko za nono. Kuta na Abalaema, kwa kokoma na Pembe. Eza chevauchement ça minenge nini. Normalement, Pembe eza elo moko absus moko a vérité, voilà vérité parce que c'est comme mwindo eza
vérité ezalaka te donc vérité ezalaka mingi na pole oka te makambo ya nkuku tobimisi yango mpwasa pembe ya pena mpwasa c'est-à-dire motu moko naloba yango napesaka mingi exemple oyebi bien ke jo wana asalaka mabe so oke sheye akati yango misapi premier jour oke bakati yo misapi moko oyo olobi no te deuxième jour oke bakati yo deuxième ti basilisi yo misapi après yo oloba alors du coup otikali na misapi susu te na loboko alors ntango bakati yo mosapi epa motu yaka beta mpe meve na biso redi ya misa aloba ayemba babelelaka ndoki avant mongongo ekufa donc pembe yango wana mais en même temps j'ai pris le temps de réfléchir na bandeko ebele bandeko tout bozalaka mpe na biso Gauthier Mascotte ingénieur de banque na kati yo moke mpo lelo namoni pembe komi universel pembe pena ekoti na kati ya lisolo nyonso nazonga na pembe nazalaki nao na motu na ngai ingénieur de banque Gauthier Mascotte Jimiti Manga Porte de la Chapelle, nos partenaires, nous vous aimons beaucoup. Toujours temps de réfléchir na bana mai tobi minu Abraham Lelo vous allez aux côtés de l'artiste Fally Ipupa mais à t'entendre na ba coulisses mso tozanango c'est comme si relation ya yo na Fally Ipupa Lelo nde komi peut-être ndenge ya kosa vulgariser mais c'est leur moi outi musika depuis ba passe en or avant ba passe en or est-ce que vous confirmez moi? Oui, je confirme avant ba passe en or je salue mon grand frère Fally Ipupa Aigle Mobutu c'est bambote ngana vie nanga Aigle to ebani kala c'est-à-dire depuis vers il des nan kana quartier latin dans le quartier latin ti vers ça là la trois chemins après to comique au zala donc c'est un grand frère au ngana beta na BCBJ maintenant si j'ai un problème après ça on va conseiller belé non Abraham ça je vais ça pour évoluer dans la musique tu dois faire ça ne fait pas et na yokela et pour na mona et garder cap nanga toujours il y a musique nanga et les lots je pense qu'ils ont la musique belé tout demande ba monzela moko ba komona ba mwetanga ma société loba et na TV au film ni na mona ni ko les amis kolo nga na garda cap nanga zabat ba moni biso lelo pour Aigle yende Aigle mais ça date de longtemps c'est ça. Est-ce que ça met ça buzz lelo? Non, on a cause à mis ça buzz parce que na salara ba œuvre nanga so côté na YouTube na mona na YouTube bimsa le tout dernier boom hein donc kalaté et puis na ça so qui ozana na ki na sala ba promotion à musique nanga na sala naza musicien buzz parce que naza influenceur je suis un artiste musicien. Ngala mona ki yo artiste na biso ya pays Ferrigo Lazaki incarcéré nze moment salamaki au c'est le Oscar Mazaki en tête na mona ki po de belé boyembaki yo po yembaki na kati et ça qui bien parce que ça on fait pas quand ça brûle chez le voisin aux alaki wana mais en même temps aux alaki wana en même temps aux apena na grand frère na no lobby Fally Ipupa na double environnement wana sachant le climat actuel. Comment tu as vécu tous ces moments-là? Non, le problème est que moi, je me suis attaché à un homme oyo à comprendre à faire. Mon itan alba kaki paka. Donc lui, il regarde pas la marmite de voisin. Kaya fongoli mufinu kwa tala soni ni ana kati non. Du coup, tant ba invité kinga na yema. Moi, on m'a appelé. Na sala nzembo te na vandi karabo na bi bon. Non, ça nzembo pour na des hôtels azana passe non. Je comprends. Nga ba invité kinga na qui na tse Pierre nanga comme toute autre personne et puis dans moment on a na zaipeka na vie nanga et puis ba ware on peut baza ki ba mona ki oh petit Aigle mais qui mba quand même normal mon mona ware mo a silicate au fait elle kambu ya état d'esprit elle kambu état d'esprit maybe qui ça pas déranger ou déranger Aigle était na ngwende na depuis ngape olongola ngate puis je pense donc que no yemba kuneza epeka bus non il qui na yemba pour boulot na ngwana
ozongela yo Nathalie ça non c'est parce que les non subir 2 contre 1 bon le roi ngapena makasi na contrôle orienté et bien nazo gérer bino Master Virus ba te belé ba accusé au fait ba tout ba accusé bino ça dit yo représenter corporation na bino ya ba ndeko na biso ba disque jockey mingi ba reprocher pe bino boza parmi bato yo bo sali que ba musique extérieure africaine sur le plan africain c'est-à-dire bah influence nigériane bah influence belé et kota et envahir biso c'est-à-dire bah musique quoi ya biso moko ba congolais bozo beta yango comme il se doit être au profit ya ba musique ya ba ne comme sous Afrique. Est-ce que vous partagez opinion? Non, pas du tout. Moi je pense que influence bakanga ngote déjà de donc sur mon pépé vague ya makasi et kota rare. Donc il faut plutôt ngana benga ngo eza excuse ya balash en fait parce que je pense pas na ozonga sous un exemple quand il y a viena fali il y a tika jamais ozana excuse wana il s'est jamais plaint de ça parce que musique n'a traversé la frontière en fait. Donc au contraire les loto omona na vague ya ba réclamation ya balash na omona réclamation mo tagi pas maman a besoin Mani Bella na Cameroun dans ce qui va un peu dans ce genre. J'en ai parlé même quand j'ai reçu Ambassi. Moi vague moro bolingé sur le boycott tout ça. Voilà exactement. Moi je pense que ils ont même vague ya ba réclamation en fait. Ba DJ bazara ba DJ ba sala en musique na bango et quand ils reçoivent une tendance moi c'était les dépenses. Les dépenses. Voilà. Autant pour moi. Donc quand ils reçoivent une tendance et puis DJ Azamoto oyo après ça a justement tendance et musical et artiste nion son monde a obligé à surfer na katia tendance pour atikala na actualité malheureusement pour na biso tendance actualité eza na nga bêtise au lieu de la musala au lieu de la ba hit au lieu de la ba nzembo comme il se doit d'où tant ce ko ba o la mokaba se retrouver que oh ndeni toza na radio tendance ndeni na obeta ndeni ni boy omo lukasiko ba petite bête ko accuser ba DJ ko sala boy et pourtant ba DJ ba sala musala na ba onde ba sala en fait tant que obimsa ba nzembo te yebsanga ata na yebi ndaku mo te o balamba pondu du premier au 30 biso ba tete la ezala nango. Oui, mais on a quoi voilà. Ok, donc la globalité à Pondo na toko chango musique congolaise. Mais c'est quoi ba kwanga ba nini moi makemba moi loso c'est-à-dire ça ba sorti ba single moi ba bilo resika oh yo peso accroché. Oh ils ont tika la peine à katia ya mon pépé wana. Je pense que non, moi franchement dans mon en fait ça l'a trop exigeant dans artiste na biso. Aussi na bango ba motiver bino financièrement parlant pour na promo mais par contre l'artiste étranger au bino bo sala promotion na bango ni vu ni connu soit à l'euro mo ya bango te mais biso ko ba dédicace à bino moko ba sala rapper promo na bino na kombo dans la chance moko je pense que na katia carrière na fiche de paye au ngana zwa et ça ya atmosphère les clubs Fiesta Club. En tout cas, moi, quelques boîtes on a les cas, ils ont bon lelo. Na sala musala na nga kenaye ba bookingai na beti na kei. Y a un musicien mon côté oyo nga na zela fiche de paye na c'est-à-dire futaranga on a beta musique na beta musique na professionnalisme parce que na professionnel. Il faut na beta musique. Mais musique ya lelo et comme au senga moi marambo belé ba norme moi ba bilo belé minitage marambo belé dans la katiwana et je pense que musique qui a monde nezo kendelelo musique congolaise obikala pourquoi musique na biso ezali ko beta sans réclamation sans effort sans nini parce qu'on menait la danse biso mto na fimbu na Afrique c'est plus le cas aujourd'hui biso moko kaka to pesa passe na ba nigérien wana to subir coupé décalé to subir banaja influence ba nigérien wana lelo oyo biso tozo réclamer que voilà ba nigérien ba DJ ba koti ba nigérien ba beta sur musique biso mo to pesa ba onzelat na nini na ba bêtise ba combat
na ba bêtise ya ba réclamation ezanga tina ba lokuta na musique ba makambo ebele na kati wana et osala kenini concentration au lieu de maintenir cap wana ya ba champion d'Afrique to pesi cap siko mutu oyo dirigeaka mutu azo pesa tendance eza mutu oyo baza ebele ba Nigérien lelo baza ebele ce qui fait que tant banda rythme moko boy lelo to subir ma piano anje monyoso même ba sud-africain ba influence moko boy sonorité ba netio to beti na pongi geng ba benga on lock drum na lock drum on est comme on se retrouver na ba musique nyonso lelo na monde parce que pourquoi parce que bango ba beti ba pesi tendance ba Nigérien ba zui et comme universel parce biso tant musique na biso ezo beta na Abidjan par exemple ceux qui lock drum ezate o e comme sonorité et comme ko universel mututu azo lukayo ka lock drum na radio musique morobo ba musique ezo takin eza na lock drum c'est vrai que ton originalité na biso mais tant on lock drum ezate okoyoka plus tendance o ezo beta mikolo na monde biso ba exploiter moi ba c'est clair c'est ben voilà c'est ben na biso même le lingala heureusement encore que bana poto lelo bazala bana poto babima banaza banani babima ba maintenant pe musique na biso côté urbain et au salake et bandu ko zongisa ba congolais malembe mais réclamation on a eu biso o yozoloba je pense que c'est une réclamation purement locale na bateau bakokaka kosala bakoko s'adapter na musique na tendance ya musique les okende lelo te les DJ n'y sont pour rien en fait les DJ vraiment n'y sont pour rien voilà matalisa arme na telisa arme côté na yo Minio Abraham yes d'après ba dire ya ba commentaire mingi ya intervention on a ba différents médias déjà pena mingi ba traiter yo excusez passe-moi l'expression mingi ba traiter yo de lâche c'est-à-dire ba oyo qui se wenge soni Minio Abraham oso ya déjà ba poto on connaîtra succès ou tu vas connaître stabilité standing mikili basal tout ça mais Minio Abraham atandami na mulongo comme tout le monde ozo célébrer visa voilà en fait dans sa discours indirect na ozo ba maloba la sali symbiose ne na komisela yo Minio Abraham de l'autre considéré aux Égyptiens. Non, je pense que mon place c'est ce qu'on m'a mis Pembe bandi. Je pense que tant où na utina n'kota na lungana côté Égypte. Mais que ton papa chéri avec que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Ils savaient que n'engado kenena batouana baza déjà Égyptiens. Les musiciens tout kenwana. Alors, il y avait des Égyptiens, mon papa Chira sentait déjà que petit nangao égyptien. Alors, il ne pouvait pas couiller Bissaïboui. Alors, à Pessaïra Pembe, que les Égyptiens là que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et aujourd'hui, tout le monde peut être égyptien pété. Et mon papa a confirmé qu'il y a. Donc, ton papa Chira est égyptien. Déjà, égyptien, parce qu'Abraham a dit déjà. Israélite depuis la nuit du temps. Vous comprenez? Nazaki déjà na kati ya makambo ya Israël wana te. Alors je pense après moi avant Ndiawa. O kisi wenge soni, o célèbre visa. Ya na lobi. Après moi avant Ndiawa na bandi ko ya mikili oyo na 2000 lelo te. Ça dit na ba depuis na ya rapoto. Na ya rapoto awa parce que na sala boulot nanga. Nasala boulot nanga ndemi mangai mikili yango ni babenga kimobali mais je pense ça fait un bout de temps nazai kokota sous mikilité j'avais un problème administratif na ndenge nanga familial et na kota ba na luka visa nazo ba refus 2 fois visa sous kaneo doit refuser avec le 2 août après 1 mois confrère nanga natala papa chéri je me suis à l'oba mes infos dans un carnet d'adresse des amis oui ben nanani au courtoir nani parce qu'on dit dis-moi qui tu es je te dis dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es
Alors biso siko bato lokola biso na kati ya carnet d'adresse na ngai naza na bapapa chéri, naza na bagrand prêtre ebele, naza na baede tenai maboko bank, ozo comprendre, naza na bajunior mavungu na kati ya carnet d'adresse na nga ekesiko makasi siko na aigle fali pupa aigle natali ka carnet na nga na bi nasaleli carnet na nga nasaleli kimobali nasaleli relation na nga ndenge bato tu basalelaka relation na bango na kini. Alors ngai côté ya kosepela visa papa moni visa bazopimela nga wana ezali na oka ya emot bato acomprendre te naosepela koya poto te naosepela mpo nasenga emo naosepela nde 5 ans esengo na ngai yango wana oyebi combien de musiciens oyo baka na mboka oyo po asala makambo ebele oyo tomonaki ayaka mpe na kini po azalaka na mwa inane moko boye neti miel de son ana inane moko na ya balola wana mais niveau asala yango fier moko makasi mais inane oso otali yango bien asukolaka basani akende tika mwana nchiki nga siko na babalinga te ozo imagine place elengi nango eza babalinga boulot et puis mission de service. Vous comprenez, naza na nsengo parce que bato ebele ba luka yango bazwa yango te ngasi ko nazwi dok na kin. Donc il faut na sepela. Soezaki mutu mususu ndako sepela ngane na droit ko sepela te pe lo nanga bona sepela. Na santé ga obimisi miel pour miel ba yoza okapi o kengela mboka on ile lo wande soki oza rakinia. Mais te na ninga pembe okapi abimi mboka. Ozomona esemlango ezaki okapi siko abimi mboka. Koninga okapi abimi mboka, il va subir la niatakance. Yango moni na pesa ki ye poste pour na moni bato ebele pe bauti bakinawa bazosala na gouvernement. Et en tant que gouverneur de tous les warriors ngande na pesa ki poste akengela mboka. Mais nazomona komi ko dérailler na poste ona. Okengela mboka ndi yaza résident awa akenda ki ndeko kende. C'est un ordre quand même. Ah ordre ndé. Oui, c'est un ordre. Et ça ordre akengela mboka. Jusqu'à ce que le jour où je vais rentrer au pays. Oh. Ouais. Akengela nanu donc voilà. Tokuta na biso mais akengela na sa pena mo musala bien. Et koyoki sa soni wenge soni si na lobango déjà. Et je pense que je suis pas la première personne oyo ba mema poto et pas artiste et musicien. Papa Luambo, Makia Diamema, Papa Wemba, Papa Chéri, Papa Wemba na visa 80. Papa Wemba le loi Koufi vie beaucoup. So Kena Kinshasa, je pense hier ou avant-hier, bah ça il a qui est monument et pas président de la République. Bah inauguré qui ont le lot. Voilà. Bah des voilà qui ont plutôt le lot. Voilà. Donc bah mema et Mikili. Donc papa Joski qui a beaucoup ta papa Chira me maré poto. Ce qu'on joue papa Chira zo même papa Joski qui a beaucoup ta poto. Et puis niveau papa Joski qui a beaucoup ta CP là. Et puis niveau papa Chira CP là pas même vie na vie ba bien. Na ko ba bien. Mais ba memi Mikili. Asa ina banzembo te. Ni yenda yokisa azaki fond musicien c'est que papa mba pa yuma. Ce qu'on vrai yuma na biso ba ngba kanga yuma ce que so ke komi na plan wenge na ngamo ko peta. Nanga mokota mutu aliboso abandaki yuma na clan wengi eza fere akino kota na quartier lata ye mutu abandi mutu yaya lakisi biso baleki titinal campo na beta na wengi akenda quartier latin J3 musicien wengi akenda quartier latin vient na chez Lamputu musicien wengi akenda quartier latin est-ce que batona baba yuma ta. Et puis na yebi ngulu pour le monde na ba journaliste ebele ba ya ba ngulu pe ba wenge pe apesa nzatana ba mimae ngulu eza mutu o abetaka pe musique te aye kokota na liste ya ba musicien apesi la ba mimi mais nga na mission de service na vraiment mission de service ngai soki il faut
nazongisa nandima makambo wana nyonso c'est que faire épée faut yarondimaka ata sans esprit et puis so bamema ngai bazo de réclamer billet na billet na continue nayaki na billet ya vie na nga aigle na nko parce que ya vie na nga na nko et puis dans rebondir pour continuer fil d'idée non parce que vous avez un virus non quand na biné na otala dans un parti temps entre bino mbalé mais entre nous yo mon déjà déjà faire grand frère na yo faire épée père de famille à un groupe pays après na bateau ba dépendre paix na yé faire épée bon ça va bien la vie mais retraité il y a na yo faire de yuma au monde a été ils lésé puis ils sala yo que bien te na yesiko place to ko kende na bien pembe bandi susu na robi tangu bango batu ya yaya o yaya muto atinda kana bien atinda soka be atindo we batin atinda kitoko batu nende baba porte parole na batu nende ba obenga yumat tamba obenga yuma ba on peut ba bosani ke ngape na père de famille na zape na bato bazana bana simalanga orchestre langa na fin na lobi boyi soki naza yuma c'est que yé pas za yuma parce que musicien wenge vraiment tiki wenge ke kota quartier parce que faka ya BCBJ toi qui es Tony donc songa na yuma donc nazwi ki yuma ngo e pas na ye nazwi ki yuma e pas na ye depuis so ba meminga poto yé pas que nozong sa billet ba memara e poto pas vie mo pa a memara e poto est-ce que ça zong sa billet donc loko la zongi cité donc ngape na zawa donc ba mata ba kita to zana no der to na poto Talisa no arme koto master virus namine nazo repartir timing na bino mbale to jali lelo tozana yo awa ozalaki na Bercy omonaki en moment oyo ezalaki na moment wana lelo ye mpona triple arena au stade où nous en sommes lelo s'il faut calculer en termes de pourcentage ozomona en moment on est par rapport ya moment on est à Bercy plus que ça je crois que d'ailleurs que en termes de billetterie je pense que tout ça déjà na Bercy déjà tout dépassé déjà Bercy si l'équipe de Bercy de loin voilà donc je pense que tu as déjà plus que ça en termes d'engouement côté on a routungana na ranango tembete c'est-à-dire Bercy wana to beta Bercy ya bitumba ngamo na oyebisa na kota Bercy na yara makolo na saki na ya bilamba na tambula oke boy pa bakangi nzela mbila ozongi boy pa nzela okangama ichezo lekate Iber ezolekate ifayaki na kita na makolo na tambola na se malili wana donc ti na kati ya salle ezaka Bercy ya bitumba metunda plein et puis to betango donc siko o ya pepele bena boy ya yo arena et bizanga donc ngoma ekozala donc incroyable o bena ya pepele boy po yo arena eloko ya tel liboso na biso to betango calme. Donc calme. Dans quel état d'esprit yo personnellement ça? Nga état d'esprit moko. En fait nga pena na mona aigle. C'est-à-dire na aiglon. Voilà, nga na aiglon. Na zala imbattable, inatteignable en fait. Donc en fait nga za sona focus. Oui, na zongi sona Bercy. Bercy mutali boso amata na scène na bateau fallait basala première partie ya ginga ngato no mata na scène eloko sauvara ngai na betela bateau ezalaka platine ezalaka te platine na ba DJ baki na luka platine na ba sous-sol na bango wana le temps baki luka platine na You Arena et na Bercy Accor Arena ba fungoli pe ba porte. Donc en quelques minutes, je crois qu'il y a une vingtaine de minutes, boy, salle plein. Mais sinon, ngana mata, batu ba ngana bazalate. Donc peut-être nga image na nga mo kande na ngana publier. Au moment où il fallait na mata, muto azaite na ratia salle. Donc pour te dire, dans le bar, bisognos tozo lo bango d'ailleurs, to bete la mutu moko. Tu bêtes 2 personnes, tu bêtes 3 personnes, tu remata scène ou tu rebeta. Donc
état d'esprit à Oyo, il a plutôt festif, festif sur Lingi, parce que tu as fêté quoi, tu as fêté fin à Bozoba, il y a Bozobo Kechu, tu as fêté et à Moibele, tu as fêté dans Obenga Tuke, Bozobenga Tuke, Bozoba en même temps, à quel plus loin. Oui, comme Mabokoko. Alongwe na bomoto boy akesi ko comme pas bakoko. Bakoko mindele. Bakoko ho apia zobel. Po abela bakoko akembanda kati. Ake bokungu akene kuna pena keno lela bakoko kuna. Bakoko ya zobela zo ke na cimetière place Napoléon akufa place nani komo nani Molière place Senghor batu ba mindele okeno lela place mindele baza. Abi Fantomas. Fantomas, ça sonne. Mais Fantomas, ça remet. La place Fantomas Abima. On est Pierre Thomas, la Fantomas. Mais Fantomas Abima, wanat. So abando bimele na ndako suka. Yo mo fani no bando mema milimo Fantomas e bando na palais, mère na palais au calme. Ozana bana. Ozoke no la musa Fantomas. Kuna kimbangwa zate. Ezika kendai kuna kimbangwa zate. Kimbangwa zate kuna kimbangwa ya potote kimbangwa osani na malili ya place wana Fantomas mutalali oke no la Fantomas osani contre Fantomas Hollanda ine na palais. Mais yo en tant que gestionnaire d'ambiance au Chirac ambiance au la température ya public au ebi kendenge za bo il faut na toucher awa pour ba tourna ba kende na cadence telle. Est-ce que le fait à la proche de Fali et créer là ba barrière na artiste msote artiste de petit esprit, oui. Et créer la barrière, en fait, ngana zai ba la part des choses. Fallait à vie nanga. Maintenant, musala nanga. Il y a le quoi, so inazala par exemple, na repes exemple ni. So na par exemple roulage. Na roulage mo boy, na se retrouver na Carrefour mo ba musicien baleka. Si vous y pensez no bando kanganzela chaque fois faire azoleka. Alekate. Non ça comme ça nangate. Dans mon vidéo moi bimaki mutomoko zo snapper na musika la bid DJ Ferry ça obeta bizarre. Bazo bat. Yes kwa zo snapper wana na musika au kansaneti. Au snapper on a bula ngabi misango. Moi te umela na ngote vidéo ngo ka yo mutomona ngo pe na moi quelques personnes. Et au snapper on a boule que Ferry ça zo beta musique na kuzu. Comment on beta musique na kuzu na terrain? terrain munene et une académie de beaux-arts terrain moi il m'a cassé au bête musique na kuzu ndeni babé un petitesse d'esprit et puis à partir l'icolo à Joanna na bête sous musique à vérité bon faire pas un ba marula na so yo bête ta marula au bête na ya oui mais à marula ouais à marula au bête na mais nga pena na au bête soute. Mais danger na ngoza nini ngana DJ munene amaula pa DJ munene na bi ngo zonga suwana amaula pa DJ munene te wande ko nanga papa beri pa DJ munene papa beri papa beri ko lobate azo ya karate danger na ngoza nini ba DJ munene neti bongo biso to en même temps ma influenceur to ba DJ belé o balinga ba koma neti biso siko musique on a betara et puis ça relengue influence rapper ba petit nanga tu vois le fait y a Robeta donc biso ba parmi muto ko ça oté moi centre ville kala à part chez Temba ko beta musique congolaise à part chez Temba pas vinanga Richard Kabala pas Eric Ndala ba boîte na centre ville bazo mona biso ko tu makamozolo ba Nigeria biso muto bandango te ba boîte na centre ville bazo mona net barana New York ba beta la musique congolaise moi genre encore fiesta so côté fiesta ba bandi 50 cents voilà ba kitina R Kelly ba Mati kuna la ba Dr Dre voilà Eminem voilà exactement bon en même temps eza karaté pour batu musu ba ko ben complexe c'est complexité eza ba musique mo facilement jouable biso to ba disco jockey. Tu es censé te sakana la musique en fait. La musique est à courte durée et là facilement jouable. Donc, ce qui fait que dans le centre-ville, tu as parmi bateaux, pesa pour musique congolaise et betaka.
na centre-ville wana musique donc kena naza ba ruya net na fiesta serimo bopena na imposer rumba mais siko vie nanga fali lokola azala vie nanga ye mutao bimara en tête de liste ils ont influencé ba DJ le belé le loba roma robeta musique congolaise parce que ba virus ba imposa ka musique congolaise c'est pas petit. Ah, c'est bien, peut-être que c'est un noya boyoma pour te dire qu'il y a boyoma wana na royo kananga rumba risela zawa. Voilà. Un grand DJ neti virus, un grand DJ neti Abdul. Tout comme déjà majoritaire. So ba fini côté Moroboy. Robeta non. Ba Willeri secteur ba Golo ba Willeri ba no ba côté wana nyoso tu wana ba Robeta fort. Mais place musique ezwaka et s'exportaka. Ils ont centre-ville. Blaguité. Parce que dans centre-ville, ils ont battu New York, babimaki, battu Singapour, babimaki, battu Japon, babimaki. Il y a une boîte mort, il y a une ville où on a comme un Kong. Na pesi ba patron na ngombote Dédé. Voilà, David Kalonji, David Angali, représentant na ngombe azar, on a pas ambassadeur na bango. Ambassadeur na bango. Boîte wana tuna David Angali au ebisa. Muto di bosso aya au beta musique congolaise na kati ya boîte wana comme on est master virus. Parce que bango baba na VKMB chez Temba. Chez Temba déjà et donc Niatara de Luambo à Bébé Chocha. Rumba donc OK en désordre. Ce que bango ba na éthique ya ama piano eke zongi kuna lockdown mero pasolo mutu. Tendance ba sud-africain pas mutu ba katanga. Voilà, ama piano hip hop éthique na bango yangwana. Jour ya liboso oyo babenganga na beta kuna na tengama na nyata fali na episode donc ya osakana te na nyata vierambo na nyata musique congolaise ba ya oyebisanga ate angali ayo non bo boule bo ton États-Unis ton na Congo musique congolaise beta te obligé faut séquence congolaise ezala et puis na beta na rumba na kati omoni DJ ya bongo fali ko na chance aïbara que Pétio a professionnel, Pétio a boy. Il y a chance, il y a coup d'œil. Voilà. Nous nous avons la chance de faire une voilà. Il n'y a pas moins chance. Il y a nuance, car nuance. Voilà, ça vient en mais ça vient en chance de faire une tinga. Pour soldat le rôle en boy, loyal et correct et droit. Toi et belleté. Obi lelo nzale zo tambu sa batu na neo sa kondo. Yo kan sa bilobela nyozo batu basala ya rani. Babilobela ba vie na sele yo basala ezali nzala obi da vie na yo c'est obi da vie na nga babilobela citoyen sele yo citoyen sele yo ma basala ezali nzala te te nga zo ne bande obi da vie na nga c'est-à-dire tika vie za nzala te tika vie za na lobi vie yo ka nzala te vie ba yo nzala te oh ngana na ba vie na nga na ba vie na kabila bango ba 20 € ba 50 € mais a vie na nga te agazi to lo banini vie na miate vie za na mia Viazanamia. Vino c'est l'azana, abisa Viazanamia. Makambo sala ka ila kisaka nzala nae. Te vino azana abisa misa album, vino aimbeli batu ali pe bakache nango. Kobi misa album oyo ezoyo kamate, mbongo ekota ndeni. Okobi misa 50 album, tant que ezoza streamer te. Yo so dia bazu ya kache batu aimbeli ba piso de bala na. Wana matolo. Parce que c'est pesa na moto. Omoni mbongo matolo otonga nango te. Mbongo basala projet eza mbongo ezokota na nani bo ba cacher ba concert tourner mbongo ko sala nango makambo minene yango mbongo matolo te master nazoya ngana oli ngande to ki weekend normal na yebi que osala nga plaisir à trop o mini mangai na VAR parce que comme to lobby to ki na VAR to lobby VAR esali musala. Mesdames et messieurs, un tout petit communiqué très rapidement. Le single Licolo où ils ont réunir l'artiste Fally Ipupa et Nino. Ils ont une frontière. Il y a une frontière, il y a Robenda single d'or. C'est-à-dire yo linga Fally, yo linga culture congolaise. Il y a un simple. Au streaming vite fait, il y a vite fait. Wana ya diti ya. Au soto là to la moti boy. Tanku tuna chesi la. Au tsepe na mayele. Et là, on a payé tout qui est célébrant, on a Nenga You Arena, les appels récompenses de plus, et ça, là, vraiment, et plaisir à ma casse.
soki yo lingaka culture ya mboka na yo olingaka artiste efali ipupa ata olingaka ye te esalaka exercice wana simple tobaka eloko wana emema biso mosika marno tonga nga na plaisir wana nayebi ke yo oza wana na la manette otya biso ka élément omema biso na var totala var apres nga nazonga na balayama mema biso nga na var nga naozelaka var nga na pena dispo naozelaka var Ça va Fiona. Non, on a été Edomani. On a bien été. Ah, Anani Esobe l'a dit. Merci. Mignon Abraham. Ouais. Question n'a pas direct que ça. Vous avez un problème particulier dans le finit. Déjà, quand je vois comme ça, je suis étonné de percevoir une image où il est un peu désolant pour nous. Pour rappeler d'abord à l'artiste où il y a percevoir l'image à moto à Yebi correctement, que l'a dit Sobe, c'est un artiste Yamboka. Vous comprenez, un artiste Yamboka. Oui, on a des traits, oui, voilà. Pour nous, ça a plaisir. Pour ça, pour la caricature, voilà, pour nous, ça a plaisir que un artiste moro, puis Yamboka, on n'a pas le phénomène. Donc voilà, on n'a pas de problème. Je une image à frère Nabiso, Nani, Thierry Finit. Tu vois, on a tangi combo na. Voilà. Une image nae. On se connaît très bien. Nous, quand on était dans Wingé, BCBG, Toye Mbatouyar a déjà à Wapoto, tant aux zonga, Venabiso Adolphe Dominguez à Rekritaka, équipe Moko, et à Zaena Kati, tous à Okutana, Sotonen, Outimi qui n'a pas mission, on parle bien et puis on avait des numéros. Et de ma grande surprise, je pense qu'Abi, je le connais très bien, voilà. Bon, le Kola Robaki, Congo Yebingate, Yepa Yebingate, Ngasko na s'est présenté. Nga comme on a, batin de la frère n'a fini. Frère n'a fini auto sola, bien auto zaeko sola, parce qu'on n'a plus de numéros. Peut-être que Congo est la moins mystique, mon acabo la moki boy moto a changé na égard envers moto basola na donc na bandi ko mi présenter. Nga comme on a Mignon Abraham, ponta de lance bategi ndogi basomi ngalo mapembe na pembe. Nga ne musicien oyo moni na génération na biso batu baotsa nzembo arumba ngana na nzembo code moral na bembi nzembo loka viri diamis donc vous comprenez nga frère na yo auto sola na yo auto zai ko sola na yo peut-être abosani webi ka aumeli pe na poto ha Nicolo pe belé ako obosana pe donc ceux qui baebinga te na musique congolaise, je pense que ça na batundambu baebinga. Donc lelo ye aebanga. Alors so na za nzembo te titre nzembo na ngali boso za code moral. Pour la musique congolaise, l'environnement musique congolaise, nga na nzembo. Nga vraiment na nzembo. Et deuxièmement, nzembo oyo ba invita ki pour na ko informer pour ya zaka. Nzembo ba invita ki pour y man album oyo utobima dynastie mboka bilengi donc na yembango ya 6 ans passés voilà vous avez la preuve non ouais na nzembo wana so akoti abeti boom boom wana pona na zope na passer message na frère na Thierry Finit so koti na YouTube obeti koma boom boom Mignon Abraham pour ko webi komo na ngate comme on a Mignon Abraham beta yo Mignon Abraham au mona boum mona audio na ngwebima il y a 6 ans passé clip na ngwebima il y a 11 mois passé donc makambutu na oyo yembi na oyo grand frère na yo ayembi
Ferré ayembi na kati Grand frère na bino. voilà te na tiena un grand frère na ye pour nazo pesa ye moi nazo se présenter pour ayembi ngate Ah ouais, il y a l'identification. nazo s'identifier vite fait donc nga mutu na yemba déjà nzembo obino boyeba donc lokwa nazalaka na nzembo te nzembo déjà lisusu ya mibale oyo nazalaka nango peut-être ozalaka moins ignorant oyeba te na yango wana quoi donc c'est un frère nayebi ke toyebani très bien mais lokwa aya bunginga umeli na poto otalaka ya mikili ya obosana te nga nazalaka na kini donc voilà on n'a pas de problème vite fait donc nakozala déjà na problème na ye te toweli eloko te toweli mbongo te c'est ça monde à dire et que narabongo chacun comme on dit chacun tire les draps de son côté. Non, moi j'ai pas un côté moi fallait pour passer mon grand frère moi je na semaine prochaine on banda album nanga oui na groupe Fali Poupa mais na zappe na makamu nanga na osala. Vous comprenez? Du coup, c'est un vieux oh, à la musique, n'a bien représenté numéro 1. N'est master devenu ça numéro 1 et à DJ. Alors, Eglaza numéro 1. Il y a musique na biso ba artiste to bunde la rayango. To lingara te ba ivoirien ba kotara ba camerounais ba kima eloko wana ki mutu azo coloniser la musique africaine lelo c'est Fali. Là on peut pas kokima eloko wana. Donc moi je suis pas peut-être ceux qui na nengeyo ki nanga wana ngana ngai kana na se présenter donc lelo na se présenter na frère na biso na nazana na moni loto wila na été c'est un artiste mais na bien mais c'est avec na biso tata. Merci pour en tout cas on a apprécié sincérité et puis honnêteté intellectuelle là yo. Ouais. Vraiment personnellement on ça bien. Donc na moni logo na ko s'attaquer na été voilà. Normal, retrouve ce deuxième image voilà, c'est possible. C'est possible parce que on a deux éléments il y a très rapidement. Pour normalement avant soit na moto avant loba na moto mabe fo bo utana likambu moko boyeli bobebani et puis ozana ba donner na ya benga na pena na ba donner ya frère na biso finité na yebi que c'est un artiste de mon pays je respecte son travail donc et puis ngai na sepela ina ye parce que tant nazo sepa na vie na ngai la coste na maison mère na moni après na vie na ngachi la putu ba gâchette moko na ba dani après ton eyoka ya yimba vocal mon no sepela nango nalali na putu na loti ndoto kati ya zoelanga na sepela nango na okyo ndike fe na nga la coste sikonga la yebi le wana sala bien sikonga moninga nazalaki déjà nayaka déjà mikili ti na nga Adolphe a recruté bango ozo comprendre na recruté bango ay na ko mona eboy ozo comprendre siko nini nga na oyeba eti na yebi tala na embelo vocal na maintenant comme ça il a vocal voilà donc nayebi c'est un artiste de mon pays alors ceux qui ya yebi ngai susute ça peut-être ko bosana ça fait un bon moment ah mutu taka na embelo vocal na non c'est pas possible. Pardon, si tu es d'accord avec moi un autre élément surtout na ngavi nanga owana parce que tous en Navarre surtout na ngavi nanga owana ya Jackie nazana ba bombe moko so na BTV pam ata TV au lekata kama na poto fais beaucoup d'attention avec moi même ici na kati na yebi que non miel na mamusu na ko toucher te naza penza na livre moko boy so na étalé na place publique il n'y aura plus non na siliki donc ceux qui ozo dénigrer ndeko na yo master na yo esika bino bo uta bo banda bo passa ba temps na ba télévision lelo ato lobi koza mukolo ya batutu tutiki lo ki mukolo ti yoza mukolo kofi oza mukolo ya nyoka longo mais est-ce que mon papa nyoshi non mais merci Marno merci Marno nazongi na balayama wana frère na yo miel de sang double revolver
Et revolver. A chargé revolver, a tiré et a naïe et a wenge, baza même ligné. Yozaki na ngamba BCBG, bien que wenge mozaki na wenge BCBG. En quoi vous se sentir frustré par rapport à ma propre miel? Maintenant, na oka mwaneti batuloko ayena na koko ya koloba nanu te. Donc azwa kiti avant liboso ora pembe. Miel oyebi ya Jackie tango oyemba na wenge El Paris ya okumba non serso na idiofa yo zaki na idiofa mona ki okumba serso beto pembe ya lufula carré section musique yebi Olivier Akiala, Serge Vita, Nick Cheta, Trésor Bakala, petit nanga Liverpool Mondo qui na mettre mais à l'encadrement bambote yango na l'homme yo yebi. Donc mon temps ya Jackie oyemba na faire na yembité. On a pembe. C'est normal, parce que et puis il faut le rappeler miel. Faire il y a Jackie atika musicien il y a faire il y a Jackie musicien wera 20 sonne na pese mbotinya wa makanda. Alors déjà il y a génération non génération moroti. Donc vena biso vena Jackie Mulopo yesi akenda na ye. Après 4 générations, ce qui 3 générations, donnez ni na ozanango, oya obete la Jackie okangamela na poto. Donnez ni a lobaneti nini. Ani loko kolobate, donc il faut soit ye azana na maloba olobate, asa na musala na tigi yana ya kokengela Kishasa mais comme kokota makambo ya bato. Okapi na lobi ya Jackie o Mulopo bombe nini miela obeta ya Jackie. Ebi mutu loko ave na JDT so o lobanini ti makambo olobi. Ebi na mutu to osigela. Oui, il y a kaza calme mais na calme ne wana. Ebi ke mutu to osigela. Ça tempête neti na bien et puis moni makamna otolo baboy basalaka batakaka mutu asali olikam et sanga quel rapport entre lui et ne sanga trahison ou tu moni makamna yango mutu loko la vie na biso modogo abarambwa ayembaki na stade de martyr ya venanga aigle ayembi na dynastie yo moni ba warrior ba yo finga venanga modogo non. Ton musicien moko boye bon toi tu exemple Master Viris asarana aigle ayego finga vina nga modogo non alors ti mielazo audace po ba via Jackie na vina nga aigle bakangi photo ba on ba bengo moni peut-être moni problème sur moni mutu ba français mo raisonna ba rature no ba web ça ba tout moi j'étais à l'école et on est pas chi quand ba kenango bien té. Donc mutu na mutu aza libre ya kozala bien na mutu nyonso. Vous comprenez? Aza libre aza bien na mutu nyonso. Donc calendrier il y a connaissance, il y a connaissance il y a Jackie donc il faut ça la gérer pas miel de son to ferré. Donc c'est-à-dire le miel vidéo na zaki miel. Ba faute nyonso eza ya ba na façon que ça on pas héritier. Ba mutu ba écrita ba miel bo. Ça va ne calme kuna lo ba sauter. Nyonso ba héritier mutu ba so ba miel ba présenter biso. Et puis ba ya wenge ton ba Jackie ba pesi makambu ba tukutu ba rolo ba bien ton ba Jackie ba obeta kuna biso nde to beta na ba Gilles Ribens. Peut-être tu reçois na mukena venanga mulongeshi na pese mbote peut-être na venanga rio poto beta na eto ma podium moko ye batikala obete ma podium mona ya Jackie te batuku mutu akoya oloba na ya Jackie peut-être ko za boalote ali mana ya Jackie. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire na sili ça s'il vous plaît. C'est-à-dire tangu ya Noël Ngiama alembi kofula azwi loko pe metoboka afuli atalita ba faute msuna ba na pesi brigade mbote mto yaki na cri wana ya Noël Ngiama fula talate moni place to komi likolo ya Noël Ngiama zoki petit mon abi banda lelo petit yo miel de son après be double revolver e beta raté donc e bimisaka na mai vous comprenez yango moni akomo ya na ba audace mon muto bazotinda
mbaso ezomonaka batindi ye oya kobeta mwindu esika pembe ezali donc et que ça soit la dernière fois oya kolobela na bato lokwa baya Jackie Molo mpe surtout so asali eloko ti. C'est bon. Master Virus. Le roi des Pembe. À tous ceux qui t'ont suivi dans l'émission à Lelo, benga ba oyayo parce que tout comme na ba jour je tombe vers la fin. Un tout dernier message et puis ba retenir ni na passage na Lelo. Bon passage dans les a beaucoup plus promotionnel hein. Mais tout effleuré. Moi bah actualité, voilà c'est là yo Mokonzi à plateau. Rendez-vous ils a Misato meto banana wa liboso. Ah, falio yo. Rendez-vous le 25 novembre, You Arena, Tozalana devant 40 quelques mille personnes, à coup sûr. Mon temps, on a vendu nos bébés. Non. 50 cents, ça aussi. Après, est-ce qu'on bino? Et FIF. Après, est-ce qu'on 32 000. En fait, on parler en termes d'envergure d'artiste. C'est-à-dire l'artiste a aussi avant, c'est 50 cents. Il est 50 cents. Ah, ouais. Voilà. Ouais. Donc après, est-ce qu'il y a fallu, il y a Bissau, il y a pas Congolais, il y a Afrique francophone, il y a Afrique. Ah, d'abord, on a Arena, donc, Congolais, car fallu. Parce que dans le banc, tout c'est vérifiable. Tu peux mettre les sols américains. Quand ça peut 50 cents. Dans Bissau, c'est quoi? Après, on a fallu, il y a Bissau. La liste, Congolais, ça va à vérifier. À vérifier des listes, c'est ça. Yanan. Liste, c'est ça qu'il fallait, mais dans le Ah, ok. Ah, oui, à connexion, les gars, ils tokos. Ah, on a la mégate. Fibre optique. Donc, on a le banolu, kambalamo, on a la liste à barrer, na ceux qui sont congolais, monsieur Baza. Bazate. Jusqu'à là, on a noté. Oh. You Arena. Tu peux parler de You Arena. Non, on a dans le Baba Arena. À quoi Arena pesa Arena là? Kabwana ba ouais. Oh boy. Non, on a vu Kabwana ba ouais. On a boyé le côté. Ok, ça va. Donc, non, pesa batu motete na bengande batu, ba au soutenir, ba au mona biso et puis au effleurer tube de tube terre. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, Pongi. Donc, tu vas y aller le 25 novembre. Tu vas Simbisi Pongi. Tu Simbisa Pongi. Bisonnet, tu as Simbisa déjà. Il faut concrétiser en Il faut rappeler que tu as un projet, un master. Voilà. Quelle intention. Tu as un projet. Tu as profité de quoi? Tu as un poteau. Tout ça, studio à qualité. Na Abraham. Les a produit par une victime sûrement. Nous sommes les bamakambo bana poto baroza la nango pina egeti tozawa pina quoi tozawa. Kabwana ba oya yonga des annonceurs. 4 ans vraiment des loyaux services. Toza non noir quoi toza non. To bouger te toza non. Ngana zo betela. Comment ça lisolo ni ya nignoté hein. Lisolo Nino, ouais, voilà. Donc, warrior de partout dans le monde entier, Naïbi que Bolanda Bisso est belé. Totikalika a plus ou moins 750 écoutes, si je ne me trompe pas. 7500 ou 750 écoutes. Poto Baka Borwana. Toya Nango Lissus. Ouais, Boebika, après Bayalo Bassus, carrière des mensonges. Toi, on a disque d'or, il y a mensonge, single d'or, il y a mensonge. To l'accent sous le public, les sous-bois. Puis, tu as un mensonge vérifiable. Mais on se rendre compte que, et là, pas mal, hein, que va vérifier, mais là, mon mensonge, on peut faire solo mensonge. Ah, bah, j'ai le mot, quoi. Mensonge, vérifiable et vrai. Donc voilà, non peut s'emboter na bateau ba soutenir biso bazé belé. Benga ba onde ba le 25. Mutunet il veut au tino na robenga été. A Rosalana déjà. Donc veut au tino Rosalana déjà calculo peut-être ngana ro luka pour à l'aise, faut na lukane na côté célé ba chivas na e banani à l'aise à la spectacle na gitokos. Na You Arena. Mais bazay belé n'a pas si faire gagner la merveille, n'a pas si Manon Lubaki, n'a pas si tout va soutenir à Paris, Tony Litanda, centimètre. Ah, Augustin. Auguste, je te salue Augustin. Centimètre, n'a pas si Mbote, na ya Serge mon pépé, n'a pas si Mbote na Olivier Sinistre, Babaya, na grand frère nanga, n'a pas si Mbote na monsieur R Richard Makela. Na pesi mbote na bibingo ya mama la Destiny na Anvers, duchesse d'Anvers, na pesi mbote na
David Angali, l'ambassadeur du Kong à Paris. Il y a qui m'a visé. Ambassadeur itinérant. Nazelara Razonga, mais on est là Ozoé. Ok. On a 5 makolo. Quand elle a été l'école moko. Na route PC à 1 mois lis. Na bâti. Oui, ngana minute mutu to azana bien. Na ko katele sur 5 ans de belé na rosa égoïste était. Na ko katele moi 1 mois. Merci beaucoup Master Virus. Les petits n'anga fallu à l'obaki après ça à la kaki papi loger à la kaki 1 mois abi pa virus à robi à copeso 1 mois oya osuka ka na aéroport o baluka ka na aéroport à Belgique ou en puis au Zog. Merci beaucoup Master Virus. Dans la musique le petit fallait à Bovinga. Monsieur Pembe, donc on a pratiquement la souka. Merci d'abord. On a quand même un peu clin d'œil dans mon Monsieur Doudous, Caporeji de là où tu es. Ouais, Gino. Caporeji, je te salue frérot Yebi Nenge Kendara. À très bientôt. Donc, n'a pas reçu qui ça. Déjà la semaine prochaine, à Bandi, album na Bandi continuité. Il y a un disque nanga passe en or. C'est ça projet, Michel Bass. Continuité, voilà, et puis rendez-vous planétaire déjà le 25 na Yu Arena. Baya mon nenge aigle ko représenter encore Afrique. Aigle représenter encore Afrique. Je pense que ma surprise vraiment ils allaient belé dans Katia Yu Arena na profiter na invité warrior ni on soit et puis warrior va streamer l'icolo et ça grand bien n'espère bien va streamer poto to benda sous single d'or wana na des mensonges na compte à Congo vous comprenez na compte à Congo va streamer vraiment rapide et puis non profiter na pesa mbote na pi moyen de la rendre chez elle photocopie nulle et na pesi mbote na venangedi badiata manu lubaki et puis na pesi vive otino ba salama trop Tony Kimpio ka bling bling mignon mupini venangali no mupangi dada et puis na suki siboye na donc na pesi venanga mosaka vraiment na nenga ba USA saka yo yebi bambote a trop et puis pona osuki ça ya ona komo ke na ndenge venanga Didier Nzongo mokonzi ya commune yanga ba lobaka toi ça qui dit là et puis je demande à cet individu de mon collègue l'artiste musicien miel de son à tika viena ngai JDT mulo po ya Jackie qui m'a aluka gâchette ou on gâchette na été pour quand on a créé le monde des artistes viena mulo po azalaki azela akeno wapi azala nanwa wa yanga ki wapi azana noa donc merci na yo ndenge oyambinga na pesi feza RDC bambo théâtre Nengue Zalaraka na pesi Lorette compresseur bambote na pesi tous les warriors et puis succès ka songo batutu bana posa ba yo kaka émission ba politicien sur TikTok mikolo voilà na TikTok mikolo ezane succès ka songo et puis Milchek Mimi Chikeva maman présidente bambote na yango wana quoi na lobaso et le avant to kabwana très rapidement parce qu'on on a zappé le mot sérieux photo lo bilango biso to ya plaisanterie ba biso pena to zo gagner vie ngana on a gagné vite nazo gagner vie na sima aigle nazo bongisa vie na ngana nazo tracer yango na makambo ya minene na osala na vie na ngana sima aigle alors na un message mo européen ça plaisanter à Bokechu donc jour wana ne ba français baloba ou bien ba mec d'ici ne baloba ba wesh on va pas parler pendant 100 ans quoi donc c'est-à-dire il y a na cercueil na wana na liboso ya Yu Arena à côté safali na kati wana ndito ndima ependa ke aza Bokechu wa yambo voilà et puis pembe mususu kona vient na biso chuke facha na mutuna ere poto eza ya mindele biso tuto ya koya
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour tout ce que nous avez suivi. Là, on a plaisir de continuer à s'abonner à la chaîne Nabino. Et puis, c'est facile, hein, l'exercice facile. Si vous abonnez, abonne-toi et puis partagez pour permettre à ce que de ne peut pas bénéficier de contenu, il y a émission Nabino. Je suis très heureux. Le numéro qui est affiché, c'est le nôtre. N'essayez pas de nous faire parvenir vos remarques ainsi que vos suggestions pour faire avancer ce travail. J'ai dédié cette émission à une personne spéciale, à mon estimé grand frère Thompson Matopé, à qui j'ai dit bon anniversaire Nayo, et à notre Big Chief, à notre papa Chris Matopé de l'au-delà. Nabino tout, je vous aime beaucoup. Mon ami d'Ali Vancouver, papa de Ronesia, Mote Mingi Place aux Allées, Narsili Sibongo, Marno Tunga à la réalisation, depuis derrière toutes les caméras, Michel Kombe, Aigle Royal, encadré des sorciers, encore et toujours. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.